Orly Gola a mérité sanction à famille Gola. Faut pas sanctionner. La famille faut pas punir. C'est la méchanceté. So au monique non. Mutuana zando ki zonga kin. Yara suko ko luka na ba effort personnel na yo moko. Okende poto. Famille zalaki na wana mutu te mutu mora bimi papa Hervé faire goal à Jésus de Nias et pas pesi bino ba position. Amemi bino ba poto. Mais tu es là pour nous quitter sa mutuana. Mon frère, arrêtons. Mes frères plutôt, arrêtons ça. Boki ne dango bien te. Botika ko konane ou ranson. Botika ko takine ou ranson. Moki les a tour à tour. Moki les a tour à tour. Moki les a tour à tour. Na bandeli lisusu. Ranson a perdu Yakim Pouy. Faire Goal a fait juste une vidéo pour présenter ma condoléance a présenté la famille Yakim Pouy. Na souka aloba ke etika Lio Sankara. Botala te ke attaquinaka déjà Ranson comme yem tali Yakim Pouy. Et ça la rabèze na kin. Bagolo bosekaka bosepelara. Vous avez oublié que likambo za la pona mutu moko te likambo ko koela mutu nyosoto. Moro vérité photo lobara. Moro elo au simba fo au simba. Papa Hervé Aza star. Ce réseau qui n'est moi boy. Faut payer tout le gâteau zongi sabagoloa. Batu bayate. Obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation au ardoise. Mais avec Given. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bongo ya mukolo fait tilata mabe. Maison Given. A bossa libinote. A tchelibinope promotion. Ngolé ya pamba. Maison Given. Bali ngamboka boete. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez! On n'aime pas le pays comme ça! On n'aime pas le pays comme ça! Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez sur votre chaîne Congo Essengo officiel. Plus abonnez-vous massivement sur cette chaîne. Mututo Zolibaku Yotala émission, toute émission ya Congo Essengo officiel. Allez, kate sans qu'on s'abonne. Tous ans pour ça, il y a 20K. 20K, bon, on dirait en un clin d'œil, paf, ma moto a changé. Bonjour à toi, général manager Clovis Fimpa. Bonjour Nayo. Et pourquoi pas à mon caméraman le plus frais, Berliv Ngamete Yazala Karaboué. Un ordinateur. Clin d'œil à toi aussi, Mélomat. Pourquoi pas Jean Soulouon dans mon coordonnateur, je te salue. Aujourd'hui, tu reçois là par rapport à makambu belé bimina simaeliwa ya Gigola. Franchement, ezo kinde bien te. Tu reçois pena moi temps ya reçois lango bagola balimbisanga, c'est juste analyse on a salinga moko. To mekampe ko réfléchir ensemble na ngai déjà bato batalara bimission ya Congo Essengo officiel plus télévision ba bi ke tozana ba ni pour tozana ba ni contre, ni pour ni contre. Na chaîne nous tozala bato tout côté to moni mo eloko mo beza boy to simbi to zongisi bato na nzela côté to moni za mo boy to simbi to zongisi bato na nzela ezateke toujours ça en exprès quoi. Non, to lingi batutu bazala en égalité, à même pied d'égalité. To quitte ça mutu te poto tombola mutu musicien amona ke ba kiti ça na Congo et c'est officiel plus télévision bolimbis no ya mwana sala biso remarque na ba numéro e obima na ya télé sala biso remarque, tu vas voir que to bongisa to seng excuse nde to sengi boy parce que biso toza na égalité ni pour ni contre toza la boy. Tout baza boye artiste to amona ke to lezaye to déranger alimbisa biso mais biso toza aka pona loba vérité toza aka pona kopanza sango le to sur la par rapport ya simaeliwa ya Gigola makambo bimé belé, il y a trop de choses trop compliquées
tozwa pena mwa temps ya kosolola ngo lelo toza na mwa quelques poussières de minutes ne mninga na nga Jansi Luonda lobara mingi toza na mwa temps oyo tokosolola yango awa puis na vandi liboso na bino po tomeka mpe kosolola yango nsima liwa ya gigola tomoni ke ya d'autres gens baoleka na ba TV oyo raza motema mabe jiba za motema mabe vu ke biso tolinga bato tu baza na égalité baba kozongisa mabe na mabe te mais tozozongisa bato na mwa ba réflexion oyo eutaki ya makambo ebele elekaki après bambula oyo touti koleka tomonaki Weranson Igo de la Forêt à perdre l'un ya basoldat na ye na kombo ya Kimpui kende wera perdre oncle na ye kende wera perdre papa na ye présence ya Ferrego la Jésus de Niance ezalaki te na kati ya bamakambo wana mutu to aza na motema eza na eloko moko te oyo kosala pasi na matanga soko omoni bapire yo baye te erodera après pasi ya ebembe ya mutu atiki yo okoma siko na pasi ya pourquoi baninga na nga se présenter te pourquoi baninga na nga baye te bien qu'il est vieux par rapport na biso par rapport à Ferrego la Weranson ou Jibem Piana mais aza mutu aza pe na mutema na ye ozolelo par ya Weranson te mais na ye pe ko recadrer quelques Gaulois aza na mutema lokola yo lokola nga aza na mutema tout comme ndenge Ferrego aza na mutema Weranson a perdu ya Kimpui Ferrego a présenté ba condoléances na ye d'une manière oyo et créera sous buzz na ebité soki pour se rappeler Ferrego la Jésus de Niance a présenté mes condoléances na famille ya Kimpui na suka na ngwa lobara etikali yo Sankara boyebi oyo ebimara oyebi oyo ebangisaka batu te etikali yo Sankara do Sankara pe kalate azoleka kalate bazolia batu basopozaka mingi na Weranson on dirait ye mutali ya Kimpui batu tout batalara a Sankara benana Ferraza musicien aza mutu ya monde wana soka lobi boy to yebi et ça la buzz à l'époque ben internaute nyonso tout o balingaka be mission o batalaka TV o balingaka makambo musique o balingaka ba buzz musicalement balandaka bayebi makambo na zoloba na okosela mutu makambo te bayebi ils sont au courant de tout par rapport à makambo oyo na oloba siko les gens oublient vite makambo ndenge nini esala Weranson yo mona olobake mutu azana motema ya libende na mokilo azate mutu azana motema ke angala koyoka na nga pasi te azate tout le monde ana motema ya kibomutu ana kibomutu moko oyo ekonyokola na maloba ekobima de part et d'autre contre ye lelo tango baotala ke musicien nde mutatena ba propos wana ke etikali yo Sankara directement batu ba croire nango batu ba ondima parce que baby ke wana musicien conteste au pe batu bazwela makamba conteste batu bazwela makamba okomala bango bayebani ba maison bango bayebani ba boy c'était juste poka ba pesa makambo wana sens batu ba mema wana ba conteste nyonso to baliba kena mais na mona place bagola baloba te les contraires ezara kutu les contraires ezala kutu on dirait moquerie bagola basekaka ba comme ça ngolo la blague je suis pas là pour taquiner Ferrego la Jésus de Niance je suis pas là vraiment pour ça mais juste des analyses na vandi na 8 ans na lobby to solo lango lelo et après ndenge balikame ekolela mutu nyonso tu ekoleli pe Ferrego la Weranson atindi ba mes condoléances na ye na famille il n'a pas voulu citer le nom de Ferrego la comme étant responsable de la famille non atangi kombo ya famille Gola
atangi kombo ya famille Gola. Mais à se présenter Tenadei et comme il y a problème. Nous bobo sanate bande ronanga. Na hotel Lobangwa. Na hotel Lobangwa, ezane loro mokote ekoki ko nyokola. Mutu na moment ya ou période ya matanga soki ba pire na ye ba assister été. Franchement, ce qui est important, Ezali, to kola ko se supporter, to kola mo ba makambo belé ona ko ke koloba. Et puis soto zongi na part ya Thierry Gola. Orly Gola, Bionique. Frère Gola za frère na bino. Oh asala déjà pour na ba vie na bino c'est eza munene. Muto akabelio poto. Akabelio 70% réussit ta vie. Muto apesio poto akabelio apesio 70 à 80% réussit ta vie. Frère Gola ye moraza na mwana Davina azana Turquie. Frère azana mwana azana Turquie. Azwa mwana na yete. Azwa mwana na yete. Po azwa mwana na ye akotisa na France. Mais amema bino na poto. Quand même moi motema malamu mwana. Quand bolinga asale la bino lisu nini. Fasale la bino lisu nini. Amemio de ya poto. Bato comme un homme. Bunda. Bozela faire Gola Jésus de Nias. Asala lisu nini. Pour vous comprendre que non. Aosala. Todo sous ma famille. Faut pas être méchant jusqu'à ce tel point. Tous en la famille, ils ont été sur mon morazoa, mon ndambu. Ata aspirine, faut passer qu'à parier. Et bon, on t'a tindi bino na ba poto, pour bon luka, pour na ba vie na bino. Tout comme peut aider de na bino moko. À partager ma force na ye, à partager ma force na ye, pas na yo Orly, pas oyo, pas oyo, pas oyo, pas oyo, bon se soutenir. Na moment faiblesse na ye, oyebi ki atenga na nga bien. Il a été. Mais apparemment, c'est le contraire avec vous. Au bandé kozela lisusu. Nagi Gola alia amela. Faut ou takara et pas faire Gola non. Non. Et puis Dédé. Na bengo non ya Orly parce que za mukolo déjà kozala mukolo papa Hervé oza mukolo. Ya Orly. Si réellement olingara famille na bino ndenge za pena ko senga ko lingara fal crinde à toi Berlif ngamete si réellement olingara famille que olingara famille na bino meilleure façon ya gérer les cambo ezala ka fo le na TV likolo ya ko le na TV combien de personnes va se retrouver dans des problèmes pour nos propos yo tenaki. D'ailleurs, ton petit frère Frère Gola a salé ba crise a belli pour nos propos yo tenaki contre Nderonayo. Et puis tu n'as pas de preuve. Ba nolitam ba se retrouver dans des problèmes. Nolitam ba se retrouver dans des problèmes. Ba tu ba finge na ba tu ba ko fingete. Azanera simple journaliste. Anera simple journaliste. Oh yo peut-être me senga émission. To yé pas senga émission. Ma senga qui était une intention oh yo. Nga la zone part ya noli comme journaliste. C'est grave. C'est grave. Raisonner zona nous bola mu ya faire Gola. Yo mutu oyo oche ke non oyo na habité na traité nini mutu oyo aza peut-être un ndoki mais abokole la ra mwana na vanda kana ndaku ya faire Gola mwana no vanda kana ndaku ya faire Gola atayo moko mais tu es là pour traiter mutu wana ndoki mako banda pe kolia na mwana na yo la cotisation mbongo ezati et puis ne bembe au monanité ne bembe oyete na
il y a cotisation pe au monanité. Et ben mango ya muto banda kolinga mingo leli trop na ba plateau oye pété. Or ligo là c'est pas juste. To tira ozo ba charge, to pesa ngo batu mo muto fa sala na place na zate. Muto a rosunga muto na place na zate. Muto tout a sala vie pour na ye na famille na. Muto akabeli o poto, akabeli o 87% réussite sa vie na. Ose la c'est le souni. Faire rigolo ye moko Jésus de Niance le padre. Ototanga kombo mwana na ye. Azana Turquie. Azuye te po meme poto mazwa yo. À côté sur France, vraiment. Vous attendez ba mitema malamu. Vous attendez ba mitema ya kibomoto. Soki ba noko ba papa le ki baza ba vandi sarabatu. Faut bo sanctionner mutu moko or ligola zo mériter sanction ya famille gola. Faut ba sanctionner ye. Na famille faut pas punir ye. C'est la méchanceté. C'est la méchanceté. So au monique non. Mutuana zando ki zonga kin yaka siko ko luka na ba effort personnel na yo moko okende poto famille zalaki na wana mutu te mutu mora bimi papa Hervé faire goal à Jésus de Niance et pas pesi bino ba position amemi bino ba poto mais tu es là pour na okitisa mutu wana. Mon frère, arrêtons. Mes frères, plutôt, arrêtons ça. Bokene dango bienté. Bokene dango bienté. Et puis, naba Gaulois nyon surtout. À tous les Gaulois. Botika ko konane ou ranson. Botika ko takine ou ranson. Mokileza tour à tour. Mokileza tour à tour. Mokileza tour à tour. Na bandeli lisusu Weranson a perdu ya Kimpouy. Faire Rigolo a fait juste une vidéo pour présenter mes condoléances naie. Pour présenter mes condoléances naie. A présenter yango na famille ya Yakim Pouy. Na suka aloba ke etika Lio Sankara. Botala teke attaquinaka déjà Weranson comme yem tali ya Yakim Pouy. Et ça la rabaisse na kin bagolo bo sekaka bo sepelara. Vous avez oublié que likambo za la pona mutu moko te likambo ko kwela mutu nyoso to. Moko vérité photo lobara. Moko elo o simba fo simba. Papa Hervé aza star. So rezo kenne mo boy. Faut pe to luka to zongi sa bagoloa. Bato bazo condamné. Oh gouffre le gaulois. Oh yampaka. Oh mukwantombolo. Non, ba osa musana bango. Bango baza wana ba défendre ya faire Rigola. Ba osa musana bango yako défendre faire Rigola. Mais baza pe na ba tâche o faut ba meka un peu ko bongisa muke. To comme à la stade de martyr. Tozo comme déjà na stade de martyr. Na place za ke to take mutu bopo e matanga te. To take mutu bopo e matanga te. To take mutu bopo présenter mes condoléances qui to roté. To ça la promotion stade de martyr. To bon ça la promotion stade de martyr. Ça serait mieux. Ou les rois ou sitara ba comme ba musu na télé, c'est pas propre. Et c'est pas professionnel. Mais Makambo Bossa la rapport à redéfendre de faire Rigolo à Papa Hervé. Moi je suis content. Non c'est pas la Bossa Moussa Nabino qui t'a défendre. Mais côté Benji, non le baté, ba frère nanga, tous à l'imp. Hein, tout béton on est moi Kara, focus. Et ça le 24 juin pour Nabino. Promotion, les Cambo football obéla. Ils a
stade de martyr. Et puis bagoloa bazana marambe bele fo basala. Bozala na rate pona kozala na sima ya Papa Hervé, bozala na sima na ye soki ya beti gauche pour bino boganga ouais, bino be bokobeta gauche. Bokobeta pena gauche, boche pena gauche. Pour avantage, il y a fait rigola. Bino faut alors ba bouclier na yebo protéger ne ba garder la presse ba sala ne ba gouf le golo ba sala ne ba yampa ka ba tarik ngang ne ba salaga. Ils sont là pour protéger leurs artistes. Ba le ba bouclier ne siko ba golo pe faut ba sala bongo. Ba page ba golo ezo fonctionner te. Pour le stade de martyrs, il faut tout le bilan. Bon, ça la promotion stade de martyrs, qui est? Vous faites qu'injurer les gens. Que ça la liste là bas matin. Mutuboa yate, mutuboa simbate, mutuboa lekaboete, mutuboa kende boete. C'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. Toi na pour ça. Il y a conscience, il y a bagoloa. Tu as pour ça, bagoloa balamuka. Bagoloa faut balamuka. Bagoloa faut balamuka. Il faut se réveiller. Bagoloa, vous êtes obligé à se réveiller. Pour le concert le 24 juin. Bateau Borsala qui ça la plein et zabino. Botika te Papa Hervé a encaissé ba couille ba adversaire non. Bino bozala na lwa ba boucler bo to na posta Facebook wana eina. Facebook wana ezala bouger au leke au moni publication comme ba face ya fait rigole. Ozongi ça fait rigole. Au moni le 24 juin stade de martyr. Et ezala bon. Na place ya oza focus na ba makambo mususu o etali kutu même pas ba goloa. Juste on a zagi na ngona posta to sola na bino ya ngwana klende ya toi Mira Makwiza le boss du mal, je te salue. Pourquoi pas Joseph Chidinda Blachi les millionnaires na minute à Philadelphie ta penande na chema beaucoup na minute à Philadelphie, je te salue mon frère. Clin d'œil à toi aussi, Miguel Dangote millionnaire. Pourquoi pas Paradis Terrestre? Merci d'avoir été nombreux en train de nous suivre. Je vous dis ciao, ciao, ciao. Invitation mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko grand menuisier. Invitation en carton. Naba follow nango jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon un mukolo fait tilata mabe. Maison divine. A bossa libinoté. A tchelibinoté promotion ngolé à Pamba. Maison divine. Badi ngambo kaboité. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Divine. Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas